cette période de crise, on apprend des choses venant du régime. Il n'y a pas l'argent. La crise de l'Ukraine, la crise de l'Est. Mais pour sortir de l'argent, pour détourner de l'argent, il n'y a pas la crise de l'Ukraine, il n'y a pas la crise de l'Est. Et voilà, avons tous appris avec consternation, et moi, le procureur général Prélèvement, toujours dans le cadre des investigations, parce qu'on ne peut pas laisser la gestion de notre pays. Aujourd'hui, la crise a atteint son paroxysme. Le régime actuel, le régime démocratiste et leurs enfants nous ont amené une insécurité générale, c'est-à-dire l'insécurité salariale. Aujourd'hui, nous sommes le 16 avril 2024. Les régimes qui prétendent n'avoir rien trouvé, mais néanmoins, les agents et fonctionnaires de l'État ont l'air payé tous les 15. Posez la question aux fonctionnaires de l'État si ils ont touché leur salaire pour le 15 mars. Et là, ce n'est pas notre sujet du jour. Vous avez tous appris qu'on a sorti plus de 71 millions de dollars pour vous construire des fourrages. Comme si la ville de Kinshasa, que le Quinois ne peuvent bénéficier que de l'eau de forage. Et dans l'Obama, il y a forage, peut-être, ils allaient comme ça. Il y a forage, ils allaient premièrement, il y a des sacs. Mais voilà, Balobi, 71 millions de dollars. Je suis dans une parcelle, dans la commune de Kalamou, quartier Matungé, là où il y a un forage. Natelemi, l'icolo y a forage. Bon, moi, na lokuta, na mouyib ya régime. Non, ba yiba, mais oyote. Ba détournant, mais oyote. Qui jamais vu dans le monde? Au bon seigneur Makamwaram, ya maïgod, a on a telemi l'icolo y a forage. Botala. Contrat y a forage, ya ngoui. Forage awa, besoin. Contrat à forage en haut. Que l'opinion retienne que je suis dans la commune de Kinshasa, dans la commune de Kalamou, quartier Matou, sur avenue Place d'Armes. Contrat à forage en haut. Boyoka. Montant ya Oyobasali forage. Sur les caméras et cause. Acte de reconnaissance Yamoun. 2000 dollars. À compte, il y a 700 dollars. Reste, il y a 1300 dollars. Les documents l'appui. Prenez le forage. Dans le forage en haut. Mais demandez au régime actuel de quelle manière wana ba forage nini ekoki kozwa 294 000 dollars par forage. Boyo Kanano. Je ne dis pas que non, ce qui va salir à on a 2000, que ça m'a dit la maladie. Non. Effectivement, forage est dépendant de la peine à profondeur. Mais jamais, forage est coquille collègue. L'élo oyo, na concurrence quota pour la construction forage pour comme on a 10 000 dollars. Jamais. Na kopesa bino société pour esali, na kopesa pe société concurrente pour que de vérifier. O esali zali pradecte. Pour que de peut continuer société concurrente na oyo pradecte a salagape makambo ba forage. Jamais monta wana ezalaka. Mais lelo oyo, webi ke mbongo wana ekoki ko résoudre ba problème ya ba congolais boni. Lelo oyo transfert ezo sa société na Kinshasa. Parce que mbongo ya kufuta na Kobile, mbongo ya kufuta na Sonaidro, ezate ya carburant. Air Kabila créa qui Transco. C'était sur 100% de passe en Transco, 40% ils ont dans l'État pour la Bosomba, fuel na carburant. 30% ils allaient prime d'équilibre. Et subvention d'équilibre. On a c'est-à-dire pour course à 500 francs exemple par rapport à trajet. Figurez-vous, soit trajet cité verte Zando, le mouton fout à 500.
Alors, c'était créé dans l'intention de servir la population. Mais les lots Oyo, Banyongo, Oyo Transco, Oyo l'État a foutu na fournisseur y a carburant les lots, Botala les lots, Ndenge Bakino Bali pour souffrir. Wana Mbongo ezate. Mais pour la 71 millions de dollars à raison de 294 000 $ par forage. On a tellement au bassin à 2 000 $, mes frères. Pour le régime, et l'ingi comme ma Congolais wapi, botant la forage. Pour mettre ta machine, 2 000 $ par forage. Mais 294 au Bango dans le Bénin. Au vite au Kozo. Bandeko, ils ont passé. Vraiment, ils ont passé. Nabanzi, Bolandi, Ndeko Oyo, Oya Zoloba, les Kamouya forage, Maya Mabulu. Boyoki monta o l'état za pesa, na monta o ezana ba papier. Ah, Bandeko za mamike. Donc, détournement sur détournement, Musuna Oyo pa ya sango, mais na boy ko zo yango. Mais Bandeko, oh, mboka ya ndenge nini. Mboka ya ndenge nini bandeko na ngai. Détournement na détournement ya mikolo nyonso nzambe asala. Ba militaire na guerre baza iloka oliate. Il y a des gens, des enseignants qui ne sont pas payés. Mais détournement, mais ce qu'on a compris na gati bandeko na. Est-ce que ba mbongo wango evanda na ba banque to evanda na banda kwa batu. Mais en France, on n'a jamais détourné un bon. Si on a gagné une caméra à Opanga Vandi, bah ça gare à Mounene. Mais la société wana, bah si bon on a beaucoup de, bah si bon en espèce de, bon on a bon fait les canab na banque et bah comptable agréé, bah qu'on vérifie misana wana. Et tant bah pesi bango, bah si contrôle bah pesi na moi, oyo misala et kosila. Et ceux qui me servent aussi en retard, bako pénaliser bango. Bande kolongai. Miko kamera yibi, o kuna chilombo yibi, o mama marti boye, o kingadi boye. Ah, dito. Miko no nyosuka ko yiba na ko yiba. Pepla mona ka pasi. Sikoyo. Soki na landi batu nyonso bazoloba. Bako miko préféré Kabila que Chilombo. Donc Chilombo a une préférence à taille moukete. Mutu moko azolo babolamu ya Chilombo azate. Bango nyonso akufa kaka. Mais finalement, si tu as une armée comme ça est fort, et le molier. Mais tu as une armée. Armée nyonso bazawana, bango tu as pesa pouvoir. Les étrangers. Bandeko za mamingi hein. Sikoyo finalement tozo kende wapi. Na yebisaki ndeko moko mwasi ya politique. Na bine mama ko espérer sur le côté. Ceux qui bozo compter na politique et bozo la quelque chose ko espérer sur te. Tina 2035 et loko moko maloko ko laté. Na lobi bien tina 2035 bochango bozo vidéo bocha de côté. Tina 2035 bokosala eloko te. Maman na bio mais yo musala nzambe ko lo ba ndeur tenga bi yebisanga politicien moko yebisanga de quelle manière boko libérer boka. Meka ko faire raisonner ngai. Tangela politicien moko ou bien deux oyo yeba ko libérer boko. Kao. Politicien moko atikala ka Fayulu. Fayulu peut mettre des gens en garde que soit continuer à bomaer. Donc ici, parlementaire, on va venir député dans le Sénat, député dans le sénateur. Donc nous allons aboyer, pont exaté, et le exaté, namoni nini, caribina kuna, et comme boulot, donc ma camunioso passe na passe, maïe zoko bon mabatu na kisasa, maïe zoko bon mabatu, salité leki, typhoïde, malaria. La capitale la plus sale dans le monde entier lelo et comme Kinshasa oyo tango bisozo kola bazo benga ngoki la belle wana bino la plupart à 80% bazo landanga boaki na ba village ba mbokatier et roi bisozo na kin
Ah, il faut la kini. Ton dimaki teke kini, kokuma boye. Quand attend mon bouteille que soit pouvoir 65, dans qui va 66, dans qui va 67, 70, salité banuya malembe, salité banuya malembe, til lo salité ngo kitakate et kitakaka et kende kaka, pas super kitakate et kende kaka. Est-ce que dans le Sénégal, président na koti, abani makamuna ye, gouvernement 3-4 jours, gouvernement salami, basi babani kotake musala. Oyabino, 100 jours de coca. Pays à vivre sans gouvernement. Pays à vivre sans assemblée. Pays à vivre sans sénateur basé. De toute façon, le sénateur basé n'a pas ça gagné. Vous savez ce qui n'a 57 combien de provinces n'a pas gagné. Mais pourquoi vous avez raté 5 députés dans 5 provinces? Le sénateur vous avez moko moko non. Que vous avez député et belé, ça n'a pas rien. Et donc il va se biso dans les médias, tu peux informer bino. Parce que député, azana renseignement, tout ça n'a côté. Député azana côté, député qu'on s'envoie. Mais biso ce qu'on fait d'abord, nyo se zoya. Et mais pourquoi côté retraité na député? Pourquoi? Ba okipa moto na bino, cha député na monta boye, ale ba kanga binoko. Ba tsheba na monta ale ba kanyi bino l'histoire c'est. Les hommes ba maman va souffrir, ba papa va souffrir. 4h du matin. Baba niko menacer ba maman ba kina hôtel banguba, ba maman kina hôtel boye ko moto na bomba biloko. Entre 1h 2h, ba mi ba niko tana ba parcelle. So on pas on a besoin de vaya guerrier au bazar ba machette na ba nini, ba koti, ba bomi, ba yibi, ba kei. Tala niveau pour que komi. Kaza di moyibi. Na yoki so Kimi, ministre de la finance. Ki moyibi, oyo mi intérieur, ki moyibi, partout ba mi yibi, da ba mi yibi. Tala forage. Tala monta oyo ba kosi pona ko yiba. Mais entre temps ba payité. Et ça mboka mo pe ba kanga ba mi yibité. Donc mboka oso bolingo ebonga. Président oya ko ya pozo mboka oyo. Tous les balouba faut la justice. Tous les balouba faut la justice. Comme ça, tous les balouba sont la justice. Tous les pasteurs de balouba faut kanga ba. Toutes les églises et balouba aller. Comme ça, mboka eko na kimia. Soki bo sali ndenge wana te et tatanzam. Boza tuna va passer. Et ça mawa. Et ça mawa. Bota la bato ba congolais hein, na prison soki ya Kivu soki ya non Katanga. Ba congolais na prison. Bota la ndenge baza maltraité. Hein, congolais. Or que tu vas na Congo na prison pour ba ekusa métier tant obima azala utile mais tala pas été aux niveau botala niveau bon mboka ya boy vraiment na kende la mboka ya boy botala bon apu ede ude mukoko kilo OK oui tobona emo tobona OK sasa wewe shikia muluma ndio utakufa ita papa huyu ita bloqué ni aboloko we allez ouais sasa famisa Basula bamba ouais ouais imulaji huyu hii bado wanatosha barua bandeko nako continuer la samote. Je regrette que gamwa ndamone leki na ndimite ke YouTube au lexamo. So bo continuer ko tala mo scandale bo moni age bato bango bazo beta ba congolais chez eux. Donc justice zate so azubino quelque part bani ko beta bino kende lelo ba pluwe beto ko beta kende na prison ya makala mendeko nango leli. Olobi me oyo baza bandeko naka ba congolais bandeko tala na poto wa ndenge ba traiter ka ba prisonnier tango bima amoni il fallait na fa na kutukuna mina mboka oyo ya biso
Soko oza prisonnier. Pona bango, oza susu na musala ya na mukili oyo oza susu na tina te. Vome kutupe kufa. Ba condition moko déplorable. Bandeko. Yango mboka ngo eza na bato ba dirijaka. Est-ce que dans leur crâne, est-ce qu'il y a des cerveaux? Est-ce que ce sont des humains comme nous autres? Parfois, na fin d'araboye, suis resté hébété, n'a pas dit que tata Nzambe, comment pas toi cause le tema ya boye? Combien de fois na loba na bino muluba, mon tema ya mawa, pebolingo, muluba zaka nango te. Na bandi bomoni pasteur moko ndeka zo ridiculiser moi si ya muluba na église. Pona ayo pesa offrande à 2000 francs congolais. Parce que muluba na longwa na kananga to na mbujima yi aye pona luka musala ya ki pasteur ba lesaka ye. Mate ya solo ba yebite, délivrance ba yebi yango te. Ekolo oyo Nzambe bo souhaiter Nzambe apesa bino un jour président Moussousou n'importe quel ekolo. Mais ce qu'on a du pouvoir et l'eau quoi liboso, il faut discipliner les baïbois. Qu'on discipline ba on de nini, qu'on l'on a bango tout na justice, bango nio sur le monde la justice. So bon ba nio sur la justice. Bo pénaliser bango, ba muso bozong sa mona bakana nga ba mbushima ikuna. Et puis comme meka ko indiquer bango pour ba yeba. Na loba na bino ke na mboka o bozali, tant que boza ensemble na baluba, bo ba souffrir, boza na kimia te. Chilombo soko simi bik, azoluka me muluba ezoba, anomeye. J'ai dit que mon Congo à 100% à quoi on nommé été. A nommé parce qu'il y a eu Azamoluba Tutsi. Côté Mamanae. Ce qu'on a qui des pères et des mères congolaises, les Chilomba nommé été. Tala Mouyibi Yakazadi. Cité. Wana Kazadi, ministre de la Finance. Mutatongi, appartement wana. Bande konanga, bomega otala Angola, bomega otala Angola. Bienvenue en Angola. Avec une petite balade. La Banque centrale d'Angola. Voilà. Et c'est exactement ce type d'institution qui manque dans tous les pays d'Afrique francophone. Les Angolais ne déposent pas leurs réserves de change à la Banque de France. C'est là, dans ce bâtiment que vous voyez là. Et regardez le développement que cela induit derrière. Vous voyez, regardez. Et c'est un pays qui est indépendant que depuis 23 ans. Juste 23 ans. Alors regardez. C'est magnifique. Et oui. Autre chose, c'est que tout ce que vous voyez là appartient aux Angolais. L'économie appartient aux Angolais. Voilà. C'est pas les Portugais qui contrôlent l'Angola, c'est pas les Européens ni les Américains. Tout appartient aux Angolais ici, hein, tout ce que vous voyez là. Voilà. Et d'ailleurs, mon beau-frère là qui est à côté de moi, qui conduit, bah lui il a sa résidence secondaire au Portugal. C'est-à-dire qu'en fait, le Portugal est devenu une province angolaise. Voilà, c'est vraiment
C'est hallucinant. Vous voyez, on n'est pas à Dubaï, on est en Afrique. Okay. Voilà. Et regardez. Et oui, il y a une chose qui m'a vraiment choqué dans ce pays, qui vous donne une idée de la richesse de l'Angola. C'est le nombre de 4x4 de luxe que vous avez qui circulent, quoi. Enfin, c'est hallucinant. Même à Paris, on n'a pas une telle concentration, mais il n'y a pas qu'à Luanda, c'est-à-dire même en dehors de Luanda, et ça construit tout le temps. Vous voyez, là, en fait, c'est une ville qui bouge en permanence, et c'est un pays qui est toujours en construction. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Vous voyez, alors, et il n'y a pas de FMI, pas de Banque mondiale, pas d'aide ou je ne sais trop quoi. Non, non, le pays est très largement autosuffisant, comme d'ailleurs le sont tous les pays d'Afrique, tout simplement. Voilà, il faut juste se débarrasser des Occidentaux. Bon, alors, Badego, ce qui n'a qui tient ça, Batongi ka moi eloko moko boye. Batongi sur la ciba, béton. Nous avons aussi qu'à Badego. Ce qui a tongi ka moi eloko moko boye, béton. Sinon, bah, quand on parler du peuple avec ça, Mobutu. Ah, Congolais Mahamingi, hein? Mais Congolais Mahamingi. Moutou, il a sali 32 ans de pouvoir, ça dit rien. Ce qu'on a tenu comme moi, il a dit, ah, ça y est, oui. Ah, Bandeko. Eh, Mahamingi, hein? Vraiment, ça m'a. Nazo ka batusu tinange loko. Ngwanda lobaka. Nous normalité. Bane baboyimbo kawana. Ngwanda lobaka na moye. Tshisekedi kuto. Mais oza normalité. Bane baboyimbo kawana. Toza boye pour banani. Di obalanda boye kwa bien. So moni Mobutu kutinanga yite. O ngwanda ba jimbi ba bolozi. Soke za loko mo kutinanga batu wana te. Ko meka kuto tinanga biloko na te. Soki na moni yo zo tinanga ngo na bloquer yo. Mais ceux qui toza toza les loyo pour nous banani hein ozoti kamboka armée zate kama petit mwa mike mutoza okimisa na mboka o etondi bomengo o etondi richesse kama bana moko ba villageois ba ngo mutfo kimisa yo na ba faux généraux oyo ba sala jamais be col officier tribalisme voilà tribalisme ngwanda lobaki pona Kagame ngwanda lobaki mais parce que ça zoba yango otanga kuma ngwanda soki mtu amayele peut-être oza mwana muke peut-être oza mwana muke soki mtu amayele ko tuloba ko otanga kuma mutu wana te ke ye kutaloba nyabiso boy azala ki ona conseiller eloni asai ayeba ki te ke kuna richesse ali conseiller Mobutu batonga même camp militaire kuna qui fanatique hein c'est une maladie incurable, voilà. C'est une maladie incurable. Chose fanatique à zoba. Il y a beaucoup de zoba au bazo mamboka parce que ça me professe na yo. Donc ça et loko yo na clan na yo cerveau yate. Il faut condamner le mal. Condamner le mal. Ça c'est la Bible. Benga à la prison, benga battu so avec ça. Au moins ça me trouve net il y a bien mais moi, elle nous sort $50. Ah! Nakishasa. À moi, il va m'y biwana. Bako kabilo $20, $50. Mais Moutuka Aboye. $50. Moutuka Aboye. Même Bamsou Aoutra Aona Poto. Soit qui chassa. Pour kabila moto. $5, $10. Ah, mais ça passe. Ah, Nzambe. C'est vrai que Mundeleko. Kabila soka fandi cheboye Kabila sigaba congolais na moni suki nani wana suki nani suki fere suki nani na suki na Londres yo wali loba ah bilamba na moni awa nebitu komona ite foza ba mission ndengwana bilamba na moni awa so ina mtatini nga ngomba mona kati yango mbamona kati yango mutu msu na mboka na binoko bozo benge président Namboka batu mususu. Namboka batu mususu. À cause de la moto yo basaka na balabala. Mais pas na binoko bozo benge président.
Elle a passé, hein? Oui, vous devez comprendre que ce ne sont pas ces pays-là qui ont cette politique-là. Hey. Donc, en tout cas, moi, je ne suis pas encore convaincu de ça parce que nous sommes engagés ensemble pour lutter contre ça. Ces pays auxquels vous faites allusion sont eux aussi menacés par une instabilité, si vous ne le savez pas. Ouais. Et cette instabilité peut aussi partir de chez nous. Donc vous voyez, ce problème est devenu complexe. Il ne faut pas simplement le voir avec un seul œil en se disant oui, mais ce sont les étrangers qui viennent nous déranger. Dites-vous bien qu'il y a aussi des étrangers chez nous qui se préparent à déranger aussi ces voisins-là. Donc c'est pour ça que nous sommes obligés, eux et nous, de nous donner la main. Et c'est là qu'on va voir si vraiment, comme vous semblez le soupçonner ou le dire, mais je ne crois pas. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression, et même peut-être la certitude que mon message est passé. C'est important. 30 secondes nazo kende. Alobi que non, ba parole ya Fridolin Ambongo et andenge moko na ba propos ya Kabuya. Non. Fridolin Ambongo alobi boye. Au moment où le pays traverse des situations difficiles, il faut bâtir politique nyonso bazala na ba parole ya unité et non ba parole ya division. Wana ya liboso ya mibala lobi ke non ba congolais oyo bazo rejoindre nanga eza sur base ya frustration. Qui ne sait pas que eza sur base ya frustration. Mais na tala intelligence ya régime ya Joseph Kabila. Pendant que le pays était menacé, on voyait Étienne Tshisekedi kokende Rwanda à tout moment. Ndeko Yves oyo photo na ye nango c'est Étienne Tshisekedi wa Mulumba, le père de l'infiltration. Awayena Kagame. Il faut que tout na bandeko s'il vous plaît zongisa wandeko na ngai ba congolais faut ba yeba makambo pe tozo sili sangolelo. C'était sur base ya occasion nini Étienne Tshisekedi na kati ya feti bazo sable ba champagne yena nani na Kagame. À cette époque ezalaki RCD Rouberwa na Étienne Tshisekedi na ndaku na ye. Est-ce que le Congolais bayokaka batu ya Joseph Kabila, dans le régime, il y a Joseph Kabila pour taxer Étienne Tshisekedi de tous les noms. Donc, c'est-à-dire que le régime, il y a un respect à Batou, il y a le régime, il y a Joseph Kabila. Il y a Willy Ngoma, ancien de l'UDPS. Awa Willy Ngoma, na kati ya parti politique, il y a UDPS. Na évité soja banaye koloba na matinée politique. Est-ce que José Kanika ko ebisanga jour nini IDPS azalaga communiquer pour ebisa batu ke Willy Ngoma aza ya bisoté. Le père de l'infiltration toujours, Étienne Tshisekedi. Awa sima Étienne Tshisekedi okomona Olosumbo, okomona tous les militaires oyo bakateli Étienne Tshisekedi baza banani. Oyo omoni oyo eza Wakancha. Mboui. Nouveau adhérent ya AFC ya Corneille Nanga. Azalaki na kati ya cabinet ya ndeko Antoine Ilsave. Awa na top Congo yena Kabuya. Mais lelo oyo Wakanja n'est-ce pas qu'azana Corneille Nanga. Et elle azana Corneille Nanga. Pourquoi est-ce que balobite non, en fait, vous savez, photo est un bon souvenir. Parce que soki na bandai koloba na munoko boye bato musu na ndako balingai ba bandeko na banji na longoli yango pollution elingi koloba ke potutani mokonzi ya mboka azwi presque 1 milliard, hein? 145 tete eza 1 milliard, non? 1 milliard azwi 1 milliard apesi yango na ministère ya plan et pas mama Judith. ezalaki ye mama Judith apesi yango mobali na ye comme PNUD. La conférence de presse à RTNC, vous connaissez ils ont fait un matin, mais quand on va 45 territoires, ceux qui ont bloqué, ils ont fait un pesa qui a PNUD. C'est-à-dire que vous avez un pesa qui m'a dit 1 milliard. Oui, tu as pesa un mobile naïe. Pardon. Mobile naïe, papa Tourouka, ça, la PNUD. Mon conseil PNUD. Oh. Comment on va piloter 145 territoires? Et ane bongo? Na Walikale na moni angote, na Shabunda na moni angote, na Mwenga izate, na Pangi izate. C'est-à-dire, biso na Sud Kivu to moni 145 territoires. Peut-être Bitakwira na Kamere ba to moni. C'est-à-dire
collision wana mama na procès kaka détournement na détournement hein nyonso basolo bana bino wana kaka détournement na détournement vanité de vanité vanité de vanité naza intellectuel nazwa diplôme ya gradué nazwa diplôme ya doctorat nasoma mapango ava yo navivaka na vi ava yo bisika nakenda yo kenda te lopango eza shwa na yo mutu koza nango eza shwa na yo mwasi oza na ye eza shwa na yo mobali oza na ye eza shwa na yo metala ndako ya biso nyonso yango oyo ejour bakosombela libulu kosombela ejour bakosombela cimetière kosombela vanité de vanité toute vanité kitoko eza mabele manda ya lete silaka son excellence lelo oza DG lelo oza ministre lelo oza général oza colonel obotola mapango ya bato na nko obotola basi ya bato na nko ozolongola bato na mosala na nko bato wana bazovivre na salaire na bango te ozolia mbongo ya bafonctionnaire bano bakufela bapapa bakufela bamama baose retrouve na basalaire ya bapara na bango te un jour okolanda bapara na bango mabele mokonzi nga na yo lopangu na biso yango oyo nga na yo ndako na biso yango oyo mon frère un jour okokufa ma sœur un jour okokufa surtout bino babayere tosomba mapangu tokokufa totika mapangu tala lopangu nga na yo bao balali ya bazalaki lokola nga na yo basi kitoko lokwa nga na yo mibali kitoko lokwa nga na yo bato ya mbongo lokwa nga na yo me lelo baza lisusu te un jour nga na yo tokokufa tika kolinga basi ya baninga tika vivre na mibali ya baninga tika konyokola balocataire tika konyokola batravailleur tika kolongolisa bato mosala injuste tika kolia mbongo ya bafonctionnaire tika kosomba bamapangu komema bano na poto na mbongo ya mitoki ya bamisusu un jour okufa sois conscience bakundo na kitambo bakundo na ngombe bakundo na mbeteke bakundo na kinkole bakundo na nécropole bakundo na États-Unis partout un jour okufa tala suka biso na toyana mokili maboko pamba biso tokokufa maboko pamba excellence bongo la motema oyamba batla telefone te poza ministre wa ministre liboso te oza ambassadeur liboso te oza président liboso te oza DG liboso te oza général colonel liboso te manda nyonso esilaka mutu nyonso na mokili aspiraka toana date bakreya biso toana mpe na date ya kokufa tala esika nga na yo ya suka bongo la motema 081 375